Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Bien par la grâce de Dieu. Le na même bino awa na cuisine nanga les belles dames. Tout ça vraiment recette moko ya différent lelo. Recette moko vraiment simple, vraiment délicieuse na ndak bolier. Donc netinga le za recette moko ba spécial pour nangai parce que ça 5 ans ya mariage na biso ya ngana Ems eza lelo mokolo Ems apesa kimbonga libala abala kinga ezala ki lelo le 9 octobre et le 10 octobre on tout ça là qui fête na biso na salle. Nabi pourquoi pas ça lelo comment beau spécial et le comment quoi ya bien ko ça là qui Ems ça c'est peu là quoi. Tout lié ka foufou, tout lié ka l'eau sauté, tout ça là ka moi recette mo vraiment différent, vraiment nice to lié na bana, tout lié to c'est peu ko ça là bien makasi. Donc les belles dames la recette l'andang vraiment bien mais quand on a ndaku okoza la décider. Donc ça la recette dans les alliés à crabe na crevette na sweet corn na potato bon moi on va recette vraiment yummy vraiment simple les belles dames on a loba mingité na kobanda cuisine na ngana bino ensemble na koloba nini let's go let's start. Biloko on a nango posa pour na la recette nanga nde bozobuna na posa kozala na sweet corn na deux paquets nanga sweet corn na posa kozala na beurre nde bomoni et ni beurre oyo lingi eza na problème te menga beurre non sel lengwana on posa kozala na persil oza persil ya fraîche persil na biso ya fraîche litungulu ail na biso et tout ça na posa kozala pe na crabe na biso mibale moko ya nga moko ya Ems comme na lobi et awa tout ça na crevette oza crevette na biso zali crevette ya fraîche crevette na biso ya fraîche ne besoin mon on faut qu'on nettoie en bien non to nettoyer te le côté donc awa bon na ba épice o na koselela biloko na nga o besoin mona pe na za pe awa na potato on on sel za potato ya rouge mais ce qu'on ngosela la no pomme de terre ya pembe et ça na problème te nga préféré ko la pomme de terre ya rouge et ça la mo couleur et ko ça la ngo décoration bien asani. OK les belles dames, donc crevette na biso fraîche, c'est comme ça, comme bozomona, les crevettes à fraîche, donc là non ça là, non kata mutu pour nous absorber cha mutu te, bamso bacha na ba mitu, mais nga absorber pour ça ko cha mutu te et na ko fongola, bozomona quelque part ici, eza na singa oya mwindu, to ko benda singa oya mwindu ne bozomona, donc vous avez tout fongolé, faut que benda singana pour singana za kaka nae. Donc ça ba kaka nous ko tika ngote. Vous fongoliez bien. Et singango c'est ici comme vous mona oyo. So lambi nae au sala bien te donc faut que longolae. Donc voilà. Voilà. Alors vraiment simple, hein? Bon moni. Donc on la crevette non on la singana na crevette nyonso et na tiki est propre. Donc voilà, singaze susute atikali musuni singazate. Donc et na kolongola ba poso oyo ya makasi. Ba musu balamba ngona ba poso makasi mais nga ponisa la propre na longolier a otikala comme ça ne bomoni atikali propre comme ça et après to ko sokola non ça la ngo bona ba crevette dans la nyoso et na kozongela bino tant aussi si qu'on nettoyer crevette na biso et comme biso bonde bomoni c'est vraiment propre et zongi vraiment clean donc longoli ba ekai nyoso et na ba kaka nyoso o amunde za la kana crevette na biso comme boto si na crevette et le coco quoi kolanda to quoi ko sokola pe crabe na biso to tika nka bote ki to lambe boye to bois que les pe mai to sokolé pe voilà na bois que les mai to chama na biso ga mai ya mwa moto donc parce que le quoi za nda ko ndako ko le quoi ba mabaya ni oyo no longolé te to longolé la mesa so na bois que les mai ya moto c'est mieux. Donc voilà bois que les mai a komi biso boye. Donc il faut pas que tout l'ongolé nzoto pour tout ça les nzoto nae et pour nettoyer pe sweet corn na biso. Donc bloc nous savoir que ça lango il faut qu'on nettoyer avant qu'on lamba parce que qu'on lamba déjà nango facile. Donc il faut d'abord nettoyer avant que qu'on banda qu'on lamba. Voilà, tout ce que sweet corn na biso le monde de commis et commis propre to keneto tchango pembe po il faut to katango to lamba mi bimba boete. Et là, on elandi au chocolat, potato, pomme de terre, on a poso, donc on chocolat.
Donc voilà les belles dames. Awa sikoyo et comme awa kata ba nini sweet corn nanga donc nazo kata ngo. Donc abonango kati comme ça et pomme de terre nango aussi na katango donc ça dans mon bimbate. Donc je pense que comme ça c'est bon. Oui, na kabolango boy et na zongela bino. Donc après wana eloko kolanda na kosala ai nanga na osala ngo nyoso parce que le ko ezali seafood eza misunyama ina kotoloba parce que ça vraiment bisité quoi. Eza misunyama na ko chango ai belé parce que ai asalaka bien na biloko so to cha ai oyo nyoso no longola ai nanga poso et na ko râper yango ce qu'on kata kata ai nous a problème té mais oyo nga na râper yango nyoso non ça là open na râper ai nanga. Donc voilà le bête demande si ça ai nanga na ko râper yango so polingo ni kanon na monette c'est un problème té mais nga le cause nga ai pamba so c'est bien ça non c'est comme ça. Voilà les belles dents to râper ai na biso et comme biso boye na tantiki de ai o pona katango moment na tono salilango et on a râpé na kochango pembeni et loko kwa kolanda to kosalela litungulu no il faut vraiment litungulu ya munene po biloko o to seleza biloko ya mai donc faut kota ko matungulu ai pona ezala kitoko o sokola litungulu to kabola litungulu na biso en deux. Donc comme ça et awa boye na kokata litungulu nanga et na kokata ngo mike donc nangi matungulu nanga ezala vraiment mike nangi ngo te kezala minene. Donc comme vraiment pene ya okota biloko na biso na moto bomonde na kati matungulu nanga o to tiki to sa na o moko donc to kati matungulu na biso boye mikie o eza minene na kati yango encore ça va sikona sino na to kende skoyo na recho on a toye na moto na zui mai na ngai na kati zo filmer te désolé donc mai na nga na tokisi na ketchup na zui mai na nga nyonso na chi ana kati nzungu donc ketchup na nga mobimba mai na chi na kati nzungu na nga et to finiki yango to kotika sko mai na biso et toka et na kozongela bino. Voilà le quoi mai na biso ezui déjà moi moto et là on na comment est-ce que mes pisse na nga na kati ya nzungu awa tozana litungulu to kata kia mike et awa na zana de ai nanga o etikalaki na kati yango pende bozomo na mike na kochango nyoso na nzungu. Et na koya kocha o ezali italien seasoning donc eza na garlic pe na kati donc eza italien seasoning ya onde na kocha ba seasonement na kati na kocha ndambu. Voilà. Et awa to koya kocha o eza chili donc chili powder o eza na kati to kocha mwa pilipili po ba biloko ni bonga mwa piment et ça la ka bien mais ebele pété de bomoni. Et awa na koya kocha persil nanga o ezali ya poussière ya onde na kocha ndambo. Voilà pour persil ça là on voit vraiment bien. Et to koya ko bakisa o ezali garlic powder donc ai na biso ya poussière ndambu. Ah non, bon bah Stéphano cheki ai uche mukie koche belete les belles dames o ezate ke tozolamba biloko wa congolais ça vraiment différent. Donc awa to koya kocha o ezali paprika ne to kocha o ezali ya poussière. Donc na kocha paprika na ngai comme bon moni lutu nanga comme ça. Et na bakisi encore moins ndambu. C'est bon. Et boye binga na black pepper les belles dames ça ka black pepper te na koya kocha black pepper. Donc to che black pepper na biso et loko kwa kolanda na koya kocha o ezali feuille na ngai miki o na bwaki epesa koka epesa ngo mwangu nde bomoni to bwaki yango pe feuille et kosila wana te to koya kocha o eza all purpose seasoning donc assaisonnement o ezala bien et on na koya kosalela. Donc kocha pe belete pour to kocha mungwa pour bloko na monsieur côté na cha mungwa na nga mukie na cha mungwa belete.
Voilà, tu mon nom moké pour photo méga d'abord. Des abosco to mélanger en haut, to tourner. Bon mon inde vraiment seulement cause bima les belles dames. Pourquoi aux atten chunga. Zoti na vraiment sur la bien. Et les belles dames na ko bakisa o eza gunanga o ya suka, e ba tepena ba crevette na kati na ba poisson. Donc ya onde na ko chia na mai na biso. C'est bon. Tu tu moi bouillon na biso soso. Ok les belles dames, mon inde mai na biso vraiment étoqué et comme biso bonde bozomona na ba assaisonnement autoché. Et comme biso parce que là to ko cha to ko bakisa masangu na biso, to che masangu. To che pomme de terre. Ba onyo sto kata ki wana donc masangu na pomme de terre yango ne to cha na kati ya nzungu. Tout ça absolument que pomme de terre na biso elemba makasi non. On a pour ça vraiment que pomme de terre comme poto non. Donc voilà, comme ça to tika pomme de terre na biso na masangu na biso et to kata pona 10 minutes, 8 à 10 minutes et to ko kotala to kozongela bino to tika biloko na biso ko to kata pona 10 minutes comme ça après na kozongela no to mona pomme de terre na biso et ko koma elemba. Ok les belles dames, on a théoté la nzungu na biso, bah presque 7 minutes comme ça. Nzungu na biso on a ndenge ezotoka vraiment bien. Pour checker pomme de terre na biso, côté ba les pommes de terre na biso et commis, le coup eza na C. Donc non, eza moi makasi, pomme de terre eza nano. Toti comment pomme de terre na biso elemba encore. Parce que loko oyo ko kolanda na ko tia maki. Maki pe etoka na kati. Donc on a 6 maquis. Là tu déjà comme 1, 2, 3, 4, 5. On a soutient mon corps. Donc je pense que 6 c'est ça. Donc voilà. Nous avons capé maquis n'a pas edinda. Edinda la kati. C'est bon. Et toko fini kango maki na biso pe etoka maki pe ebela et ataba 3-5 minutes bote pour na kolongola pomme de terre na biso. Pour pomme de terre na biso faut pas que elemba makasi non. Donc ekolemba mais ekolemba normal. On a te kota na nzungu na biso. Chunga moko zo bimisa. Moi même pas la idée. Toko luka, tout le monde déjà que ni na biso beling, ma sangu nanga c'est bon hein. Ma sang nanga c'est bon. Maintenant ni pomme de terre la biso zana et c'est bon. Na moni que c'est bon parce que ça a sauté que elembe panzana. Oyo kolongo la pena masangu na biso. Donc on a une stozo longo là. Pomme de terre na biso moni elembi mais et panzanité comme ça c'est bon. Donc on longo faut ça vraiment attention parce que on a besoin que makina yo et panzana. On a pour ça bon côté. Voilà, donc on a la longoli vraiment nyoso. Oui, pomme de terre, je pense que c'est tout et on a c'est mieux kokata pomme de terre no moins katikati kokata on mike te pour na longo boy au mona ko panzana mais c'est ça moyen au mona que ça facile pour nous. Après on a trouvé que crevette na biso auto-nettoyer qui bien to ko boka crevette na biso na kati ya sauce na biso bobi que crevette a mélané te na moto ataba 3-5 minutes crevette na biso auto déjà ya ko bela le quoi to che crevette na biso boto ko fini kanzungu na biso to ko pesa ta crevette na biso 3 à 5 minutes le quoi moto ngeza makasi et to ko kotala crevette na biso na biso bino à tout à l'heure donc bloc na biso to longoli c'est ça donc pomme de terre na biso na masangu na biso to tiango awa na sani comme ça et toujours la baninga pe babela. Donc voilà les belles dames, on a tozongi lisusu pour le cocktail à bleu comme ça qui na moto. Donc tout le monde déjà ni na biso ebeli crevette na biso ebeli parce que ça peut-être que crevette ne bela makasi. Voilà pour ça bon dans bon on a déjà pas que ebeli mais ça eza soupe eza te que ebeli kaoki donc ebeli eza soupe pe makina biso déjà c'est bon bon mon ndela mando ba faut ça la nzela na ebite donc ngaso na moni ke banzele katani comme ça nto bozo mona banzele katani comme ça na maki na ebike c'est bon donc makina nga na ochango parce que no longolango ba poso ba msu ba servant on a poso mon ba servir yo ba chango batiki yango poso mais oyangai na kolongola poso na ochango na poso bon et
awa totikali na crevette et l'autre longola eza crevette to ko chamba mona sani na biso awa. Donc tia biloko no bien pour na esa la pe décor eza pe important décor présentation toujours. Donc eloko to ko ko tia na kati ya nzungu na biso to ko baki to ko tia loko suka pour na eto ko taper mo épice to ko tia crabe na biso on to ko ko tia nkande zaboe to ko tia na nzungu pour akota pe moi goût na kati et ko sala bien. Voilà. Totika tabo pour 10 minutes à côté pe ba goût ou ya sauce za na kati et côté na kati et ko sala bien mingi. Donc voilà, on a essayé à tout à l'heure ce qui manque na ngai et comme mandili no longola poso et no tia maki na nga a on a sali na biso to tshela biloko. OK les belles dames, on a tozongi les sousou au moni vraiment mai na biso ekiti. Mai na biso vraiment ekiti donc crabe na biso sko comme vraiment ready ya kolongola na nzungu. Donc maki na biso peja to longola yango ba pousse ne bozo mona to tia na likolo et crabe na biso vraiment c'est bon. C'est bon vraiment. Donc à côté vraiment épice bien. I'm happy comme bozo mona à côté bien donc on voit qu'il est toujours sauce likolo. À côté taper sauce ti na likolo pour a toujours na ma dessous et au côté c'est un épice na biso na kati. Ona mai atanga après na kwa ko chai na sani na biso wana. Pour y akota ka vraiment na kati. Donc atanga mo moké, c'est comme ça to bimisie ne bon moni wana abeli na déjà c'est bon. To longoli nzungu na biso na moto. Nzungu na biso alongwe to cheki kalungu et comme isko air ya kosala o ezali sauce ya kolia biloko na biso oyo to lambi. Na sauce na biso de bedam to kosala o ezali bata to sala bata oyo ya Kerrygold. Donc Kerrygold ya onde non sala la moko kosala bata nyonso oyo olinga kananda kuna yo eza na problème te. Na osala bata na nga nyonso mais na kochana no mukie mais na osala ngo nyonso pe onde kozala sauce ya biloko na biso oyo to sala lelo. Donc non chana no comme ça ta. C'est bon. Oh na no etikali to che pembeni. Na ko dimine moto, no cha moto na na 4. Parce que ça na posate ke biloko na o ezika po o vraiment ça vraiment base to koloba. O eza vraiment base. Donc faut abima bien, faut pas abima solo ko zika donc lambe na mtema ko kita. Yo moto ngolia na mesa, ozo sepela, ozo lia bien. Donc moni ndebata na biso déjà a kalingami na ko cha matungulu pour boyi na kabola matungulu ande moko na saleli na sauce et moko na saleli la siko ana na assaisonnement na biso donc na saleli ka letungulu moko na kati ngo pe su mikie donc na chili tungulu na oignon so et to kotika letungulu na biso zo mwa moto ezala bomeli soko lamba na bate et ça la solo bitoko. Bata tout bata oza ya moins cher te bata oza vraiment bata bien le moto osumo lambeli on mona vraiment que biloko de magou ya bien parce que sozu ba 40 pi 50 pi il m'a pe ka goût a prix au sombeli yango monde matungulu na biso et lembi après wana to ko kocha ai na biso auto rapaki wana nyonso to kocha nyonso pour biloko na biso za ebele. Voilà. Non, vous allez sûr que moto est assez, donc ezikate. On a toujours bas de ça. L'eau qu'on a biso. Tokoti kango boite, tokocha moi assaisonnement encore pour na épaisse en goût ya kitoko. Ezala kitoko na munoko. Tokoya kocha ezali paprika. Ba assaisonnement ka auto chaki na mai. Toto bane kotokisa ngo yango pe tokocha awa. Toche lutu na biso paprika. De bon moni wana. Et tout mélanger. Et tu vas cocher black pepper. Et tu vas cocher assaisonnement na biso ondambo. Na kwa kocha oza fish
seasoning na kotia ndambu. Tokoya kotia oyo ezali au popo seasoning, donc au seasoning au tosalelaki pe yango nde tokobakisa. C'est bon. Et tobaloli biloko na biso. Après wana nakoya kobakisa manteka nanga nyonso pona kosalela yango nyonso comme na lobi. Po yango nde kozala sauce na biloko nanga. Totie beurre na biso. Moto toujours na C. Voilà ce qu'on vraiment nini bata na biso et beli bien de bozomona comme vraiment oui il y a on de la sauce na biso ya lelo to saleli bata na biso mobimba et eloko ko bakisa fresh persil to kotia mingete donc boye koki et to ko tia pepa na biso ndambo. C'est bon. Et tu vois que vous avez un jus na biso à citron pour et ça vraiment nice, c'est bon. Et tu peux mélanger sauce na biso, c'est comme ça, c'est vraiment simple. Les belles dames sont dans les épices ou dans la salélité ou que ça les épices ou c'est dans la cuisine na yo. Et ça quand il faut des épices mon con, dit o yangé zali, mais ce qu'on lingue bi magulu ko la yanga ou que ça les épices o ngai na la kisibino ou dans la salélité, c'est vraiment simple. Ne bozomona wana. Donc on a tout komeka, moi mungwa to komeka to ba gunde eza na monoko, pourquoi pas. Nice. C'est bon. Donc tika mosko boye ebela matungulu limba. Bomoni ke sauce na biso ezikite. Ce que ezikaki elinga ke za les sous kito côté, eza bien parce que on eza likolo. Donc ezikite eza vraiment nice comme ça. Donc on a réchaud nanga. Donc, ok les belles dames, on a sauce na biso comme moni, c'est ça là. Donc, on a besoin l'outou, on les sauce na biso. On a san nanga mokie, on a besoin sauce nanga. Non, tiens on a awa pour on ne peut pas là. Et on etikali, on a besoin que lango na biloko nanga likolo. Et voilà les belles dames, biloko na biso yango yo ebeli, donc sauce na biso ya kolia lango yango wana et misusu to bois ki yango likolo bino bomona vraiment nde biloko na biso ebimi ezomona déjà yami comme on a boye ezomona na ke ezali yami donc to ke kolia comme ça système ka ya maboko sokoli maboko olie. Non, loba merci beaucoup. Na bino nyonso bozaki on a pona kota la recette na biso oyo. So moni ke sepelisio ko bo sanate ko zala abonné na la rocho et ko salanga bien makasi, aimer vidéo, partager vidéo et ko salanga bien mingi. Donc merci de bozaki wana na ebande la vidéo pe na suka nzambe azala na biso abumba biso ante kotani mokolo mususu tinate e kominatina. Bye.